Breaking news, nouvelle entrée fait ezali bongo en direct à mon alema na mosali na bino proverbe 30-30 bobengi mingi pona koyeba pona nini mikolo ba breaking news to nouvelle entrée fait valité nazalaki na voyage et puis bato bazalaki na bafete bien sûr nga na fetaka noël te na fetaka kaka fete moko mokolo yesu atikela biso eza fete ya pâque na fetaka mpe nouvelle année te na fetaka anniversaire na nga te na fetaka kaka kokufa mpe kosekwa ya yesu mais na respectaka ba oyo bafetaka yango mpe totikaka bango temps bafete parce que toza na système ya mokili oyo. Alors na sommaire na biso ya lelo, Obama président ya Corée abengi ye makaku, mais Obama alobi makaku eza ba genre nyonso ya ba race nyonso. Soki bango bamoni naza makaku ya mwindu, makaku ya mundele, makaku ya rouge, ya jaune, pe azalaka. Alors na Bassangwa Kinshasa, pas de troisième faux penalty pour Kanambe Kabila, mais sauf les Palou, bazo réagir, mais opposant sur la Kinshasa, balobi, pour changer constitution et pourtant, le 27 décembre, PPRD, parti à Batouchi na Congo et occupation, a bengisi, parlementaire, na, batumususu, député, pe, batu ya Sénat, ça va 100 000, pour bameka ko changer constitution mais ekosimbate pour fayulu atelemi kuna ekozala matata. Alors na breaking news ezana maître moko abengaki nga maître wana tomona place abunda te abeta pe na motu te na kotanga na kombo na ye te mais na yebisaki eke place tout okutana na ye na kofukimisa ye mpona alakisa eke aza infomaître oyo tobengi robot azoleka na tv kokritike nga na ekanga. Alors dans lisusu bokeba koyamba ou bien kokota na baveye ou bien na bacontact ou bien na baprière oyo bazosalaka na conférence avec les amis de Jésus to boyanga parce qu'azali moto ya formation moto ya formation esengeli boyeba Mobutu ayebisaka bamongo na bangala ke bomona déjà mongala na bosanto. En tout cas pasteur mongala eza pasi po azala le vrai mongala salela yesu ezalaki ale moloto baoyo mosu etikali eza pasi mingi. Alors tozali na bapele ebele bato babengi nga babi proverbe 30-30 Didier Forme Didier Songo toyoki wera son le roi de la forêt a bwaki yo na fleshingeta. Est-ce que fleshingeta ezwi yo na koyebisa bandeko toza na basorte ya bato babwakaka po baza bamikala bato toza na sorte ya bato mosusu babwakaka po bazo reconnaître misala na bango. Alors nasengaki wera abwakanga te mais wera aza reconnaissant na mosala nasali parce que alingaki akosame pa walesa lere nafungoli ye miso mpe amoni mosala nazosala na communauté yango abwaki nga mpe lisusu eyaki mpo adoze nga parce que nafungolaki dossier moko nalinga nakende yango mozindo mais acomprendre yango abwaki ngai. Donc eza mpe mbala liboso te babwaka nga ezali reconnaissance ya mosala nazosala yango abwaki Didier Forme mpe abwaki Didier Forme na Flèche Ingeta mais Flèche Ingeta ezwi nga te vraiment bozala na kimia ezali te ke basombi ngai. Alors mpona ane o ndenge ezosila bolanda adresse na nga na communauté mpe na diaspora ekozala je crois le 30 nakosala adresse na nga mpo bato ebele bazozela yango mais na constate kaka eloko moko je ne regrette pas les gens qui m'ont quitté mais je regrette le temps passé avec eux. Alors nazo regrette te bato nyonso balongwa église bato nyonso toyokanaka su te bato nyonso bakimanga bato nyonso bafingaka nga bato nyonso bakokoselanga makambo na regrette départ na bino te mais na regrette kaka temps na nga ebele nalekisaki ya kozala pembeni na bino. Alors lelo oyo na émission ya 12h bolandi Johnson atangi message ke ekanga afingi ye et pourtant biso tozali agence oyo ezo diriger presse awa biso tozali oyo tobengi au conseil ya presse na diaspora to contrôler makambo nyonso tolekaka na presse ndeko oyo Johnson azoyoka te aza manipulateur mpe aza moto ya lokuta. En réalité qu'est-ce qui s'est passé parce que biso tozalaki en contact bato babengi biso bayebisi biso ke Johnson afandi bien te ekanga abengi nga tosololi nga comme nakocontacte te nayebisi ekanga na bino yo oyo azalaka pire petit na yo komela eke abongama kovanda
texte oyo batindeli Johnson lelo na ekanga je crois batebele bana copie nango yali ovandi mabe parce que avandaki bien te et bokomona le Johnson asisi kotanga texte wana abongami sikoyo atie makolo boye po avandaki bien te. Alors pourquoi akoki komanipuler bato na TV ke bafingi ye boye na boye puis mwasi aza pembeni na ye amoni bien que texte wana ezali bazo aider ndeko avandi bien te na TV parce que eza mosala na biso ya presse soki moto avandi bien te moto azoba bien te to aider ye mpo na bato baza na ndako ezala scandale te me ndeko lokola baza na télévision ya manipulation ndeko amanipule bato mpe bamama mosusu oyo bayebi masolo te oyo tozoyebisa bino barobo bazoleka bazokosa bino abengi abandi kofinga omoni ndeko basali so lisumu na nko soki yesu ayaki na ngonga wana yo ozofinga okoti lifelo mpo Johnson avandaki bien te ekanga atindeleka ya message alobi vanda bien. Alors todeside boye lokola nkosi oyo mokolo ya nani TV na bango oyo babenga yango Olive TV azoyoka te azolinga kaka kokosa koyiba bakongole tala kutu mikolo asutukeli amer eseleka kala mais ama oyo babenga na anglais ama auti soma o mikolo c'est-à-dire asutukeli yango. Alors biso tolobi boye eza na akonte moko ezoleka wana na chaîne na ye akonte wana eza ya kope ya lokuta ya moyibi na kombo ya Angola Lufuankenda Mamweli. Akonte namba ezali 039 15 46 76 32 bar 001. Alors motu nyonso tu oyo aza na assurance aza na bafacture ya ndako ya courant afutaka te azwa akonte wana afutela yango courant na ye afutela yango assurance parce que eza akonte ya kimuyibi oyo nkosi atie na TV po ayiba bakongole mbongo na kombo ya lokuta ya Angola Lufuankenda Mamweli. C'est-à-dire lokola ye azoyiba bakongole na pesi ordre na bayanke tu oyo nyonso tu aza na assurance nazofuta te oyo nyonso tu aza na bafacture ya ndako zwa kaka akonte wana bobimisa mbongo eza na kati bofuta bafacture parce que nkosi ali kochange te futo ede mpe tolobi bokende na baveye wana te ezala veye na ye ezala ya Boyata ezala ya Jean-Claude Mukendi oyo tobengi Chibwabwa eza baveye moko ya masonique même ya Mangembo bokende te ya Jean bokende te ya Lagoa mpe bokende te parce que eza baveye moko masonique oyo bazokende longola bino bambula. Eza na aventurier mosusu azoleka na TV awuti États-Unis na kombo ya Pyrénées tala azoleka na TV azolobisa badémon soki okende na Deutéronome 18:9 alobi vous n'interrogerez pas les morts bokende na conférence wana te. La preuve bapasteur tout ya azotanga moko auta okufa na États-Unis aza kondima Yesu te andimaka makila Yesu te akufi na mwasi na mwana na 7 collaborateurs na ye morie wana akufi et atangi batidi jet atangi pasteur wana nyonso tu baya bata formation c'est-à-dire ye moko aza moto formation nabengaki Willy nasololaki na Willy mais lokola Willy aza na révélation te lokola Willy azalaka kosala musique mais aza inspiré te babondela mpona ye te akoti na mosala ya Nzambe ndenge wana ayebisaki ye aleka lisusu na Pyrénées te parce que Pyrénées azali moto ya formation la preuve bato nyonso bazotanga bakombo wana baza bafranmasonique. Alors soki okoki koyoka biso etali bino mais biso na Manchester tokozala na vie na biso le 31 tokosangana na baanglophone na salle na biso ya Clayton baoyo nyonso bakoya bakozala beni. Alors tolobaki ke Johnson Ketu avandaki bien te d'ailleurs na chaîne wana ya télévision lere atie banzembo na ye boyoki nzembo ya OK Jazz ezobeta c'est-à-dire ezali TV moko basala commerce mpe bamanipulaka bato yango tolobi na bakongole nyonso tu oza na bafacture ozokoka kofuta te assurance ozokoka kofuta te zwa akonte oyo ezoleka lere nkosi azosala bapel de fond na ye tia yango na compte wana bafuta bokata mbongo kuna bofuta bafacture na bino bofuta baassurance parce que nkosi azoyiba bino koza na droit bo récupérer mbongo wana eza mbongo ya population eza mabe te soki yo moto ya population ozwi mbongo wana nga nazoba ama qualité ya pasteur ya diaspora ama qualité ya mokonzi ya bapasteur ama qualité ya pasteur oyo asali plus de 4 ans azobunda kotemelaka misala nyonso to ya mabe. Donc tolobaki breaking news ya lelo eyali ete na bandeli na révélation oyo tozwi donc troisième faux penalty ekozala te mpona Kanambe
opposants surtout ba télémélier mais tous en inquiétude kaka palu oyo ya bato bandundu na bapende bazo réagir et c'est lui qui va réagir parce que il n'y aura pas de troisième mandat pour le génocidaire Kabila. Alors, il ne peut pas y avoir une croissance économique dans un pays en guerre depuis 18 ans. C'est une aberration et c'est un mensonge d'État. Tango bazo sala bilan na bango ke Congo izo sala croissance économique bazo le Canada chaîne union surtout Europe na TV5 na ba TV wapi na France 24 ko ça ke ba ko investir na Congo parce que Congo et sali croissance économique c'est une aberration et c'est un mensonge de l'État parce que mbo que na guerre il y a plus de 18 ans et gros ça la croissance économique et tout le monde na beni ba uti ko boma so journaliste moko ou avec ko ba vérité pe ba soda ya ba Rwandais ba koti susu na beni bazo boma. Alors comment yo ko inoza la président Congo ce qui sécurité à la bien na sécurité à la personne ozo ko sécuriser en côté tout ça sous ma problème tout ça concerné na Evariste Bochab bande konyo surtout au bazaka en contact na ye bobongisa elateli na ye parce que azobima on dirait clochard nani so batuye mutaza vice-premier ministre puis azali ministre intérieur ce qui déjà a na tenue froissé liboso batu azotambola lokola un clochard ça veut dire que mutu na ye na kati za bouger et que bazo manipuler c'est-à-dire bande konaye babuka église moko bageno ko bonde na konaye alors to baki te bokeba na ba faux ba veiller oyo ya ba franc-maçon ya bato bazo ko sabino na kati ya système franc-maçonnique tout monaki awa boyanga azali moko ya na ba les amis de Jésus ezali banda bescoquerie pe to lobaki ete Pyrénées ou aux États-Unis na maloba na ye ba kombo azotanga ba pasteur wana nyo surtout ba TDJ ba wana nyo surtout ba franc-maçon baza ba ni ya maps ya moni pe tango atangi ba kombo ba pasteur atangi ba pasteur ba franc-maçon o mokonzi na bango awa eza pasteur impidique maps do bokende na ba réunion wana te oya bokende ba koyiba âme na ye ba koyiba ba chance na ye ba ko bloquer vie na ye ezali faute na bino moko. Alors proverbe 30 alobi eza na mutu moko amibengaka maître na communauté to mona place à bundate to mona pe bato ya betate mais mutu wana bengaki ngai ko ayebisanga ki akobetanga proverbe alobi ngasi ko na kaneli place tout okuta na ye na kofukumisa ye parce que nga azali poilu ya za poids na éviter so za poids plume to poids mouche na éviter so ka kotelema liboso nanga mais place tout okuta na ye onction ya Samson et kosala pe ki maître na ye et aussi la mukolo wana. Alors nga na tumbola ka mutu te mais soko tumbolinga omoni yango parce que onction Samson sa na ngwana tolobaki Angola Lufuankenda Mamboni account number 039 15 46 76 32 bar 001 ezali ya Zion Church NatWest Bank bo zwa ba mbongo na compte wana bo futa ba facture ya courant ya mai ya nyonso parce que nkosi sakayosa azosala escroquerie na TV akateli chaque famille a même 350 livres pour na éviter pour na nini pour ya zanani na éviter mais mbongo wana ezali pour a aider ba congolais te ezali pour a bongisa bana na ye yo congolais ozo kambela oyo kopesa mbongo te kokende pe veiller te parce que nkosi azozwa mbongo ya ba congolais pour no bongisa na Angola pe pour bongisa bana na ye ezali escroquerie monene pe azali moto na soloka. Alors tolobaki ya lelo pona breaking news a lelo esuki wana tolobi ke Johnson aza manipulateur tango alobi ke ekanga fingaki ye zoka ndeko ekanga azaki na souci a bongisa kovanda preuve tango atangi message wana bomonaki bien ke abongisaki evandeli na ye. Alors to présenter ba meilleur vœu na bato nyonso mention spéciale na vie kisi awa na Manchester na Bolton vie moko avandaka très bien na ba jeune na bato nyonso vie Serge Boukape merci mingi bandeko oyo babwakaka bino lokola bamukala bokebaka po bato mosusu neti biso badidie forme ba musicien minene bayemba biso mpona mosala toyelaka bango to tolatisaka bango mais tozalaka mikala na bango te. Alors faut kosala attention soki babwakaki lokola mukala na didie forme bazobwaka ye po azosala mosala kobunda na bandoki nyonso ya diaspora surtout ya ike kotia bango kao. Donc breaking news to nouvelle en bref lelo ezalaki bongo. Bye bye for now.
Bye bye.